vous allez bien. Ce 27 juillet, on se retrouve au Stade de Martyrs pour un grand concert. Le pasteur Mike Kalamba, il va venir ici et ensemble avec lui, on va élever le nom de Dieu. Une production signée Mahajabu Gospel. Les billets sont déjà disponibles. C'est le 27 juillet qu'on va se retrouver ici au Stade de Martyrs avec le pasteur Mike Kalamba. Les amis de Rafi qui seront présents. Les amis de Mahajabu Talent saison 1, saison 2 seront au rendez-vous. Maman Sandra Moui, maman Rosni Kaïba, maman Deborah Lukalou, tous ces chantres que vous connaissez dans le label Mahajabu Gospel seront au rendez-vous. Et même l'orchestre du pasteur Mike Kalamba sera là. Alors vous devez acheter vos billets. L'église Corps du Christ, le peuple de Dieu, les chrétiens, les non-chrétiens, toutes tendances confondues, nous vous attendons ici ce 27 juillet 2024 au Stade de Martyrs. Attachez vos ceintures, on va entrer à l'intérieur. Vous allez voir, Mahajabu Gospel prévoit un truc énorme. Pasteur Nabino, il y a Mike Nabino, le pasteur Mike Kalamba, il va vous livrer ce 27 juillet 2024 ici au Stade de Martyrs. Déjà la billetterie est très ouverte, ok? Sur Kinshasa. Alors j'invite le peuple de Dieu à se concentrer sur cet événement parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Bah église Nyonso ya ville à Kinshasa. Les pasteurs vont acheter des carnets de billets pour leurs fidèles. Des fidèles vont acheter des carnets de billets pour leur famille. Chaque église de la ville de Kinshasa est conviée à participer à l'événement Oyo. Alors l'homme de Doxa vous invite ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs. Alors achetez déjà vos billets. Une production signée Mahajabu Gospel. Voilà, merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Ndé kasoto lo kelikole za na libaku te memo kola kuta na libanga ndé accompagner kelikole za libaku balandi ya da production ba kolanda biso ala loupe na limemia nyonso na kata da production to mona deme officiel Empire Base officiel Base officiel les awana boke ne peut ko boka kudai na TK Sperfi officiel pesa wana donc ça l'a énormément plaisir le autre reçoit moi ma souleur sur les belé donc ma souleur ya Belvi Kanela patrona film et puis programme et puis déroulement ya chaîne ya Belle Vie télévision et puis matanga ya Rafine Tumba tout le monde qui bande ko babima ki ebele na matanga ya Rafine Tumba ou ba teki ba contribution ya ba 1500 or que zaki ba 12 tout le monde qui peut kuna na makele bimaki belé mais soutien matanga to monité bon to solo fuma mo makambo belé puis matanga ma moindo to moni sorti médiatique ya ndeko tendresse za communicatrice ya Sila Bisalou maman Sila Bisalou to lo maman Sila Bisalou il faut on la ba communicatrice na ba communicateur nenyo so permettre o basa na basala ka eloko moko te au lieu ko yaka ko défendre ba film na ye ko sala ba promotion film ne ba on ba yaka pour ba kota ba vie privée ya ba tout makambo to lobby par rapport ya mwana ya maman moindo Berdifa wa ute ko tika biso miko elege belé to moni ba bandeko ya mama moindo babimi to moni voir même na mbanda ya mama moindo abimi po aloba ke Berdifa azalaka voilà na kata peut-être aux opérateurs ko solana invité na ngame afana présenter bien invité to ke na masine to zona spot publicitaire et puis to zonga na plateau pour le temps ko pendant tekena invité na ngai suki lumia aza ensemble na ngai a fonda sur na spot publicitaire et puis to zotan ko pendant tekena invité na ngai merci beaucoup. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour dans Plateau Nabiso. Bonjour de Merniang, la coach Moukusa Talo. Bonjour Teka. Bonjour Nabanero. Soba Olanda Biso, famille Dibota Mobimba, amoureux et émission Nabiso. Bato ba apprécier ba CP dans la musalo biso salara. Mbote Nabi.
Voilà, merci beaucoup, famille Bota. 316 car président Lomé Faustin Sougarata a aimé le théâtre, qu'il a donné sa fille Nick Belleville, Canela Patronne. Enfin, le théâtre congolais et africain soit sauvé. Merci beaucoup de Merniang Toko Tavuma na Muzino Likamonabiso. Mais avant tout, ça nous merci à sponsor. Na sponsor, voilà, Maman Maliane. Sponsor majeur Nabiso. Papa Caviar, Papa Guy Bonpongo, sponsor son produit. Daddy. Vraiment. Félicitations à vous. Maman Sandra Aguite de papa Jean-Flavien Kaniki. Également, merci beaucoup Nabato Basoutenam Soloraba. Maman Charlie Bozio, il y a ASBL IESD. Oyo était le appartement na disposition en réunion soit azolinga over na lemba salongo appartement soit na boulevard na Prince Wana na Ari Salongo et ce que louer appartement na oza makoki oza la possibilité à participer na lisungi envers les personnes vulnérables parce que pourcentage moko ezaka retiré na bato basaka ba réservation à ba appartement pour na osunga ba personnes ba dans les besoins. D'ailleurs nous avons informé que Asbel l'Asbel IESD il y a maman Charlie Bozio ils ont une organisation ils ont organisé dîner de charité moko na collaboration na fondation Bellard il y a maman Bellevue Kandi ba ozawana le 8 juin na kata Belgique il y a poto na kata Belgique. Alors bandeko il y a poto bolinga maman Bellevue famille Bota ba amoureux à théâtre populaire bozanga te bosa ba réservation na bino bozala wana sur place. D'ailleurs la place on a au lobby Likambo donc on série même vidéo il y a annonce maman Bellevue à sali pour na ko inviter ndeko nyonso à se planae à partager moment wana il y a un dîner de charité, mais également merci à maman Patemka, merci à maman Divini Kali et merci également à manager sur le King Akem Mobutu puis na batnyo so ba accompagner Dab Production. Merci beaucoup la coach de Merniangi, merci beaucoup na manager Mobutu. Donc voilà de Merniang la coach tout sur la Mukima sur l'Italie il va filmer maman Bellevue Canela Patronne, maman Outo comment va filmer il y a danger auto bien Mikolo maman Bassan la crime de la noblesse et c'est là qui déjà crime de la noblesse, pardon, et puis Spiritus Oesa sur le marché, les lots, 6e épisode déjà. Parlons de Spiritus par rapport à affiche, titre, leur autre affiche, na titre, et ça l'on. En tout cas, très belle affiche, très bon titre, juste pour inviter la famille Libota. Film aussi là, crime de la noblesse et Talamaï Makasi. Très bien. En tout cas, Zaki na vie est belle parce que Batouazako Tala Yango, Zaki suggéré, Zaki recommandé, en tout cas, Zaki partagé et ça avait beaucoup de visibilité. Ok, famille Bota, Tozaki très actif dans le crime de la noblesse, Tozaki très actif dans Spiritus. Un très belle affiche, enfin une très belle miniature. Ok, teaser déjà et accroché qui et l'histoire est juste incroyable. Total qui 5e épisode, les lobes au 6e épisode, alors on est distrait, on a nos talités, on a nos monités. Alors bouger déjà, où il y a autant là où partager les liens, parce que on a sous quand on les sous débrief, on les sous analyse, quand on est là. Après, bon et puis que la chaîne à Bellevue quand dit la patronne à Bellevue TV, ceux qui est allé filmer autour na YouTube, aussi au tali na yo, aux autres s'ennuyer. Ozonga ya pe sous film moi akalo sur tala donc ozonga ba film sous ya kalamaka c'était ebandé la chaîne o tikala otala ti. Alors pour rater ba série na biso chaque jour à 16h30 épisode à Sike Kotaka et famille Libota na ebsaki bino maman Bellevue à Paris à plutôt Belgique certainement peut combler à tour en France ngamo pe na oya famille Libota on a besoin ba t-shirt ya maman Bellevue. La sengaki te bossa la réservation na bino na numéro nanga bobenganga au sali réservation na yo au pesi taille na yo et au sali transfert ya mbongo na tap centre comme ça ngata on a oya to kutena na Paris ngana remettre au t-shirt. Voilà, merci beaucoup la coach de Merniangi par rapport à programme il y a Bellevue Télévision programme mes andengeni. Bellevue Télévision est en plein tournage parce que mère Ozala na Paris le 8 juin alors plutôt en Belgique le 8 juin et mère Ozadia na poto donc du coup Nicolas Azad prena très focus na ba tournage et ba activité mususu ozala annoncé incessamment to pe ça no ba programme ne mususu excusez ba mususu ndo tunanga soki cette fois-ci soit ke poto ozala activité nini jusque là toi non activité à dîner de charité on peut annoncer de manière très officielle. Voilà, merci beaucoup évolution à chaîne il y a Bellevue Télévision les Rosomona En
En tout cas, Bellevue Télévision, ils ont continué à jumper, ils ont continué à mater, ils ont continué à évoluer hein, dans un rythme. Oui, que c'est une maison de production. YouTube pèse à la caprice. Il y a des moments où les chiffres font ci, des moments où les chiffres font ça. Il y a une chose est sûre que Bellevue Télévision a maintenu en place d'ailleurs la première chaîne, il y a production à bas film en termes de chiffres, en termes de production, en termes de tout. Et chaîne enfin, bah chaîne à Bellevue TV ils ont continué, bah maman ils ont continué, à tel moment ils ont raté, tout se passe très bien par la grâce de Dieu, c'est le plus important. Et YouTube ils ont la caprice, ils ont la réalité par moment, mais en tout cas toujours maintenir toujours première place au toit alors toujours espérer que tu maintenir place encore un peu plus longtemps. Voilà, merci beaucoup. Caméra on est à Liboso, nous sommes en conseil de reproduire maman Bellevue Kandi en direct à caméra, conseil de reproduire. Un film français, peut-être que tu as un film français, et qui film moi les côtés film français, et ça là bientôt et puis à part ça, oui, tu multiplier les sous production, force et belé na Candy Star, on a bébé na biso photo matsango, famille libo tapé couteau, donc il massivement et à continuer au pesa biso qualité à mon savoir après ça biso toujours davantage. Mikolo yo na au CP là, le fait que Aza vraiment loin de tout ce qui était bruit, il y a réseaux sociaux. Très bien. Et ça les biso peut bien. Et ça les biso vraiment bien. Moralement, topé mi. Voilà, moralement topé mi. Merci beaucoup la patronne. Yaza Kolta Manganès, Cuivre, Diamant, Forêt Équatoriale, Parc à Virunga, Bellevue Kandaza Congo, To Kota Mouké, vraiment dans ma soule tali, Matanga Ndeko, Rafine Tumba Oyo. Ndeko Koufaki et Misaki ba émissionnette ebelé bandeko bayaki ba réaction na bango na ba télévision mais après cela tout monde suite mon reçu matanga était surtout par rapport à organisation matanga de bandeko zela tisiko tout ba suite d'après yozo quand ça nisait ka base bayaki na pona ba compte rendre na bango au moni vie et il faut enseigner biso kutu vie car atteindre faut enseigner biso parce que quelque part la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire même nature et enseigner biso. Ozomona. Donc la nature est enseigner biso parce que elo on elo rana tout le monde a moye bimara moyi na butu tout le monde a que butu pe li kamla ngo sa marana ndenge na ngo molili ekoti, c'est-à-dire chaque chose les autres place dans les autres sens na ngo bilango ba entretenir tenelanga ba boakeli maité zambe ko kauka. Donc c'est-à-dire tozomona nature ils ont enseigné biso, alors pourquoi pas marambo ya biso na biso ba être humain sur terre. Très bien. Na o etali likambu ya ndeko Rafine eza pasi. Et pasi komona que to perdre ndeko aza mère aza mwasi azaki pe na makambo o biso bengaka na jargon na biso azaki na visibilité azaki na notoriété azaki na punch azaki na mot à dire, c'est-à-dire soit azui parole au sentir que conviction eza na kati ya liloba. Mais ndeko akufi eleki ka boy on dirait to kufi si mutu te on dirait to perdre mutu te on dirait eloko etikala kosala te. On est salami quand quelques temps après Barouswana, Batouba Bendani, Batouba Saliboy, ça commence à ressembler à un sabotage. On dirait Batouba qui régler ba compte na baon na Rafine. Loko la babé banara du vivant de Rafine, donc elle peut pas reposer en paix. Il faut tozangi sa ekimia. Mais en quelque sorte, on a olobanande comment rotalanga lelo temps ba que le karma existe, le karma est réel. Très bien. Rafine Batouba zuba matanga Batouba koufeli to mona Rafine ko va na kiti ko lobela batouana. Tout le monde a Rafine qui se moqué na bateau ba perdre ba être cher. Tout le monde a Rafine qui traité bateau ba wey. Neti nenga traiter maman ami. Tala yemo ko matanga na ndé ba traiter. Très bien. Bateau ba zuba ça en récupération clanique moko boy. Clan wey sali boy, clan wey lobby boy bateau ba lingité ba musuba lobela, ba musuba lingité ba musuba lobela. Et na minute on ngai na binoto solo là. Les mêmes personnes ont quitté que telle personne ba lobela ba o kuna ba récupérer qui situation. La minute où plus personne ne s'intéresse aux obsèques de Rafine. Très bien. Mutu amtaki ovaki na occupation na ye. Dès qu'en français balobara d'âge on meurt comme on a vécu. Alors dans le résultat nango ndengenini epesi. C'est-à-dire négligence moko boko uta na ba collègue. Il faut ba lelisa bana ya Rafine. Basonga bana Rafine na olela. So ezaki ba comédien nde basaki ma mwango nde héros tozo mata na ba live. Toluka ki ya po Firenze ya po aza wapi ya po azomona na tena matanga jani
tolukaka bato telle personne ake matanga te po ni sila mona na matanga te pona nini mutu wake na matanga te pona ni matanga na kuna Bellevue ake te yusi pechanga lelite o kuna vena charisme biso juge ba comédien ndenge Maxia zako lela kotomboka na matanga jani soki ayaki Kinshasa te pendant que ba 11 ba ba so ngaba loba baby te il faut billet mais ben ngaba loba Maxi, quand on est lié à Gianni, Bozaki est très proche. Mais yo kiti Kinshasa te pour n'avoir qu'au Kundae. Mais les gens ne comprendront pas qu'il faut acheter un billet. Les gens ne comprendront pas tout ça. Les gens vont commencer à juger, mais biso bato tout ça rabé mission to koufeliment qu'on a biso t'as la résultat. Bato bazaki ba très 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 proche à Rafine, t'as la résultat. Même Angèle comme un délai n'a que son âme repose en paix à l'Elama. Même fille on sous encore koufa boy. Dans le Makinis. Yé alelama bato bazaki concentré na matanga na même ndeko na biso mo ya TV Evelyne Kamo Lopez voilà alelama metala ndenge nini matanga ya Rafine eleki ka boy matanga Jani za na pototi bato bazaki bakayu mais tous les jours bato bazaki de pas Jani tina ndenge corps elongwe poto et kisi Kinshasa et pena bato combien de personnes et internet ba na poto ba Jessica Vulu bazakunda ba Miguel Niema ba Tope et j'en passe autant à mon anom c'est mingi yo tala n'importe qui non ça frère tous arana pe ensemble tout ça ni mo émission on attend à communier au sangana na ba tous ba sangana na bango te faut faire l'effort mais mutu mususu ata bozaki libako okuta na parce que peut-être na minute na ozo na conscience c'est on ozo conscience faut vraiment azana mo musika parce que mutu apone ba valeur azo représenter médiocrité aussi taga ta le exemple était dans l'émission voilà merci beaucoup tous on a sujet na biso donc bref bato wana nyoso tangi voilà o basara bakeli na poto ba comédien basaki effort okeli ndeko na bango biso nde to sala bon ba analyse mais tala biso matanga ndeko na biso nde ni toleli c'est vrai que ndeko azana ba erreur c'est vrai que ndeko azana ba faiblesse c'est vrai que ndeko azana ba défaut mais ce que ça ko mériter to sundola corps na ebwe un to memi on a ba buzz to keta passe ya bana te après peut to zuto sundoli et là qui si biso que tant to quand même ko sala ba remarque na ba comédien. Je dis tout, même si je ne me retrouve pas dans la liste. Même si tu as tant ça remarque dans ma comédien, c'est pas parce que nous on peut faire mieux qu'eux. C'est juste parce que au sein de la mission, tu as des opportunités à gagner bon. Tout ça en internet, sujet d'autres traiter sujet pour tout ça à vu. Parce que ceux qui m'a cambo te reprochent à Batubi ce monde tout ça il a rien de to leli Rafine différemment. Très bien. Ba comédien bello to sambi ça na otuna ya pesi contribution te po ni ya pesi mukie po ni ya zena matanga te. Bazala apeka approche na ba comédien musu ba kufite. Comme pe biso ba musu ba apeka approche na Rafine te. To oblige à ba ngba lela bato bazaka approche na bango te. Très bien. Mais biso pe tant to approche à Rafine te que to zala ba ninga na parce que aza muninga ya corporation parce que bango petant baluka ba le muninga bango parce que aza collègue ya musala au moni que on est incapable de faire ce qu'on reproche aux autres et malheureusement dans un autre sens eza karma ou ebeti Rafine voilà c'est-à-dire ba dégâts au ya posaki de son vivant et landieti na simaliwana c'est peut-être triste que sa famille entende ça mais c'est une réalité d'où le pourquoi nous étant vivants nous devons corriger ça. Très bien. Merci beaucoup de Merniang la coach. Manière de faire bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Batunyo so bazwa qui relève ya matanga bazolo belo côté. Et puis objectif ya mafinga nyonso. O isala maina internet suite na ngozani. Suite na ngoza yango ba régler ba compte na bango, ba pousser ba msu bazaki na musika, ba longoli même na bato batala biso mawa. Bato ba ko kabola mawa na biso poto kufeli moko na biso. Oh bah coquin peut koloba ah le quoi beaucoup fait moi on a bino on a tinda quelque chose bon bah ça na oboza na on neti biso na Kinshasa ngana na yoki na message te que oh bah otambu sa panique tout ça ta cotisation ata motivation dans sa cotisation exacte pour toi bater même si tu payes et kende wapi organisation zani voilà. On n'est pas en train de comprendre mais quand même comment ta sensibilisation mon boy exacte ozomo donc but ba ma fingana ezaki ka peut-être pour na ko humilier mo wey ou bien pour na ça ba vu en tout cas opportunité aussi mambo ya ozambongo ezalaki to saisir ango
Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, sur la contribution, par rapport à la contribution, qui suite dans les années et puis et puis tout est plus loin, Benita, Betek sur le mot, il y a $1,500. Et après, tu as fait ça qui $200. Na émission est mort à ça, le big noise qui est 12. Et c'est tout que ça kana na moué, tout que ça kana la communauté, tout que ça kana na biso. En tout cas, ça ça kana biso. Voilà. Bandero on so ba ça kana ba réseaux sociaux yo. Basakana na communauté moi mingi yango mona peigner la manipuler ba tout qui au sala moi buzz na ya marche na wana salaki liboso ya Adidas na moi bana wana ya miki ba ko ganga na moi ba ti ba masque ba so kata ko assumer te que ba ko dénoncer ce que l'oroni. Voilà. C'est-à-dire dans la communauté où les gens prennent plaisir à se foutre de la gueule des personnes qui prennent le temps, prennent la peine, il y a au prétara biso à ta oreille. Très bien. Ce qui peut ça qui va buzz na bango ba contribution. Bino contribution à matanga to kangisa mbongo to lela mutu bokomi ko beta baso ba montant na réseaux sociaux nga na ebika ke logiquement bakomaka notre montant mbongo na bato baza na kati ya cuisine interne au Hollande ya ba contribution mais par respect pour na bato nyoso ba pesa ba contribution ba bosaka Benita pesi OK demain apesi OK teka pesi OK c'est-à-dire bo cheka OK pour non signifie que mutu apesi mais bato baza besoin ba penza montant bato bazo sala na organisation tant besoin ko pesa biso rapport bolobi tozaki na besoin $5,000 mais jusque là toi kana 1,800 comme ça bato babunda ba bakisa mbongo ezangi na kati ya 1,800 pour to koma na $5,000 parce que c'est ça le plus important. Voilà. Mais besoin ka boy to ebara tel la pesa ki autant tel la pesa ki autant tel la pesa ki autant na mutazo se porter garant je vais donner autant tout ça parce que ka bato ba mona na réseaux sociaux. So il paye $200 à Pessi à Solo. So pas Pessi à Lokuta. En tout cas déjà Eza bato poto, Benita ole la mana poto. Je ne sais pas te donner des précisions sur la contribution à bato poto, surtout maintenant que la duchesse s'est retirée de cette affaire. Alors pour Nangai famille Rafine, bas en charge de Rona Bango, balela de Rona Bango, balingate lobby et comme appelle ba Pessi contribution pour bato internet toi ta mito comme abiso okundela bino Rafine. Très bien. Tala l'autre ba comédie ba potani pour Korajani qui ta Kinshasa maman Jana lobi affoutement moyen de singe donc mokilo yo ingratitude des abisika nyoso voilà ezangi esikate na l'église ingratitude des na bisika binso na lobata bongo voilà ingratitude des donc et puis ça se kamaele voilà photo chanter côté la deuxième partie na biso to kenon na masini to zo spot publicitaire et puis to zo na plateau pour to pendant que par rapport à maramutu oyo ezoleka na internet voilà lumia zo za mémoral na ngai. Tinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso, tous les solo tali maman matin et maman Indo ou te kokufila vraiment de konabiso na komo maître Berdifa personnam tomoni toyokaki
liwe ndeko Berdifa mais to banoze la précision ya bien na famille et puis to ba précision bien pas noko nga expliquer biso ndenge nini Berdifa akufi na Luanda mais apparemment quand to solamo mke de Merniangi c'est comme si batu mingi bakufa na Luanda balelaka toujours ba soins médicaux eza malamu te c'est comme si vraiment Luanda côté soins médicaux bazalement problème hein. Effectivement, bah se plaignaka sur qualité des soins médicaux. Biso ko moninga biso na komba Peter, auta ko tira biso ba o ba kenai ba opérer appendicite. Maintenant bazo tinda so ba photo ya corps ya Peter. Na bité ba kata kende césarienne. Pota appendicite za mnene bonte. Ya za mwana mobali, mais pota le roi ya césarienne. Tozo mituna elo wonini lekaki. Ozomo, batobé va se plaindre sur ba condition ya ba soins médicaux ndenge outi koloba yango. Alors, ndeko Berdifa a payé la kimia. Très bien. D'ailleurs, nous avons informé la bateau union sur peut-être bazar au couranté. Biso peut ozoyi matanga to faire ki grand-père na biso kapoteyo. To olelae, to za vraiment la matanga. Nazo kabula mawana famille na mobimba ba maman na biso ba oncle en tout cas toute la famille ba grands-parents mosusu bazana na envie to kabula mawa api mana kimia. Très bien. Alors maintenant quand ya Berdifa contrairement à l'explication on ko apesi ba se plaindre pendant un problème ya nini te ba soins médicaux parce que abeti sola lobby Hier avant daki na 22h maman moindo benga epsi akamba una mutuka na yo to na dispensaire moko na Berdifa okene na biso na hôpital ou ba transférer biso na iska bazaki na centre de santé ba na moko quand on est reçu ba on te ba ça qui transfert alors ndé ba yo longwa wana ye na Berdifa na oncle ba tina mutuka mais azaki déjà n'était bien té il était vraiment pas du tout en bon état azaki dans dani na bien té ba yo okene na hôpital ko ba komi le temps ba papra c'est ça la mara ndenge za so beaucoup à l'hôpital ba yo tombola ndeko ba kote ba tie na mbetu ba kenae tant à koti ba ke rolandela ba ye ba likambu nini tout ça en tout cas médecin avec au mon oncle a ebisi à lobby vraiment ndeko bo meli biso état na eza vraiment très grave maman na eza plutôt sola na ndé ba bengi maman moindo ba ndi ko expliquer bango que état de santé na eza compliqué et tout fallait qu'on fasse une batterie d'examen pour en savoir un peu plus ba sali toute une batterie d'examen plus tard après. Qu'est-ce qui se passe, c'est que plus tard, baye kobenga ndeko oncle baye pisi balobi en tout cas ndeko na bio boye ne awa batie na bango na bonbon mais boye bake comme ça tongote alors oncle alobi déjà nenga monela ki amone kazaki souté parce que tant on bande ko tia ye ba nini ba stéthoscope ba non mona ki bande ko réagir té doit comprendre kazaki souté mais état oyo maman indo za nango moi ko expliquer ezaki té pour épargner un peu la choc wana ou akoka ko ressentir face à likamangwa motuya alors ndé au sala que ba mi le babi loko eza boé ba meka ko sala les choses autrement. Docteur a bien pour faire comprendre dans des mobile que Berdifa certificat ki biso ba pe maana za ko pe mezana ko tuka pe mabombo ne lo ezaki souté nde ayi ko benga maman nde c'est tozonga ndaku to ke ko sa moi soupe docteur a lobby pour to ya ko memela Berdifa alia mon docteur bi camarade mo ko lamba lobby te heure a visiter ces sites parce que vous êtes dans 4 butu to kende to ya ozonga nde ba ko bima ba kei tant ba komi na ndaku bazonsu ba remplacer ki kuna pour ba ke rolandela ba tia corps na morgue et tant ba tia corps na morgue allez nde ba ko benga susu mama moindo ke et puis to ba ko tia corps na morgue nde ba ko yasko nde na ndaku ya mama moindo okoma ba komi na ndaku mama moindo ti 12h ayibete ke mwana kufi ya ebika ke ba ozela ndeko mama mwalimu azoya bande ko benga nde ko mwalimu na téléphone pour ba soka zapi abaki azoya bazona ba kende hôpital. Voilà. Et maman Moindo, c'est quand les gens commençaient à venir à la maison, après Morgandé, à constater que moi, na azaki souté. Pour tout le temps, bazo ya baby kaza fils unique na yo. Mutao ko kangama ya misu azate. Donc na komi bois kaya bato. Donc na ko lela ya bato. Nda comprendre donc moi na ndeko ko tikala ki azate. Donc ayebi ko tout que tinenga za olo en hôpital, moi na déjà si azalaki. Vraiment. Des bons mamans abandina olela
parce que ndeko oncle lobi médecin tant ba combien ba sali ba batterie d'examen ala ki si ba vidéo ya scanner au ba sala ki na mutu ba examen so ba sala ki ala si ba moni ba tache noire ozo mona na mutu asali AVC hémorragique mas ba tache ozo mona na mutu eza makila asali AVC hémorragique kutu le ba délaissé bango nga na oswani na nga biso ba médecin to oswani na biso mais nzambe nde abikisaka. Allez, après finalement avec une évolution, une discussion, on a compris que moi Nazaki n'a pas sous-souté et c'est comme ça que Maman Moïndo a commencé à pleurer les soudés mon content m'a fait ça qui engolé à Ozo. Voilà, merci beaucoup personnel Mendeko Berdifa donc Moli Mono et puis Manakimia donc jusque là bah c'est plaindre pour un problème particulier à santé mais faudrait que la vérité bande rebelle na Angola ba olela ka pona yango eza ka pona yango pété eza pe que mikolo bo constater que AVC est commis fréquent ba jeune ba okufa na AVC ba jeune ba osala ba AVC surcharge l'équipe biso mingi nazo baté so eza mabe ya mokili to eza biloko tozolia mais ba lobi et ba problème tozo bomba makambu tozo tiana mitou etc mais bon constater que ba jeune est belé ba comme okufa na AVC et c'est vraiment triste bande onangai to seka to aller épanoui to aller heureux to profiter de chaque seconde to mitira makam na mutema te to ça vraiment effort ya ko éviter ba souci pour éviter ba problème en tout cas sur les Cambouza ça le plus ouvert possible parce que bah AVC zokuma trop et ça devient triste au fait et ils ont fait partie il y a ba liwo ya ba jeune et belé na minute on Robert Difa a pu marquer na kimia. Voilà, maître Berdifa a pu na kimia. Vous êtes maître hein? Qui maître tout travail n'est pas maître singa donc azaki frère nanga après biso génération na biso sima zaki bango. Ouais, maître ya Jujuka, agi Jujuka donc. Voilà, on est là, tout continue toujours ça en abisso, mais quand même, si je koyoka liwe ndeko Berdifa, vidéo mo ko circuler na internet. Ba comédie parce que groupe ya WhatsApp pour na contribution et contribuer na liwe ndeko Berdifa, ou maman Moindo avec moi ne moko. Après ndeko tendresse ou ya communicatrice, ya maman si là, aleki na télévision pour aloba o ya singela ko loba. Na lingi kulubango sikote mais to kenno na masini kuna to zoa vidéo oyo après to zonga na plateau to meka ko décortiquer na maloba ya ndeko tendresse o lettre ba ki bango ba kosaka makambu trop batu bandima biso te. Merci beaucoup Christian Lumia derrière la caméra tire biso image ou après to zonga na plateau. Groupe Panzani tant vérité ko yeba na ke ye o akufa za mwana mama Moindo te aza mwana ndeko na ye vérité groupe Panzani nango donc groupe ça mais déjà pour kodzele quand ndaka et c'est même la classe et puis ba voice va ko bima ba lubi soni kuna ya to deuxième émission na ba voice c'est moi aussi maintenant ba kodzele ça vous pende pembe yo Voilà, demain nyang la coach. Na hoteli ndeko azoloba na énergie nyonso oyo kolambela ta papa na ndako. Okoluka ta mbongo asala koko wenze. Mais avec la télévision pour aloba makambu ya famille ya bato oyo concerné ni ata musala na ye mais avec la télévision pour aloba boba otanzani koloba d'après yo. La hoteli vidéo oyo na makambu tundeko tendresse di binga lobi. Et c'est le ndengeni. Naoki mawape naoki soni. Naoki mawa naoki soni. Muto alobaka que y a 20 millions de fous en République démocratique du Congo, azan a raison. Pourtant na CNPP bambeto a vide ebele. Mais to vanda na bato maboma. Nga nakuti mama moko olela. Mwana na bango akufi. Ezala mwana lokota ki abokoli. Très bien. Ezala mwana ndeko na ye. Considération azaki nango. Ndi yango aolelela. Très bien. Ekomi akolela te mwana za ya yete azui aleli kolela lokuta etc. Lela na modération. Donc tindenga zoloba lela na modération wana. Ba gérera mawa ya bato. Bango ba comédien to ba kenda na ma morgue so collègue na mama kufi ba kenda komi bois kezaba na batata na bona ya mama na bango.
tant ba comédien collègue na bango soka kufi ba keine ti ba sala ba crise ezaraba na batata na bona ba mama ba très bien si ba mi bwaka kozongo na mutazole la ka simple collègue comédien ma baluka na mabeli voilà so to tuni bango batonisa mina mawa azaki muninga na ngai to saki ni makambo ebele siko boni mwana ya ndeko na kona munoka zoloba aza mwana ya ndeko na ye to keno na contexte wana mwana ndeko lingo loba ni ndaza mwana note allô o mwana ndeko na bokola et puis bakisi pe abokola mwana oyo kimine mbangu d'hôpital nga mama kulutu na biso abokolanga parce que kolisi nga penza abanda oloba na nga yo kutu yo peno koma po lobi pe yo zaki soki remesure awa neto kokufa wana soka zoloba na likambu na salite yo zaki so remesure yo pe lo zoloba pe yo soki remesure zaki kokufa ozope makaka boy so kosu ezio ozope makaka boy na kimara na bambango na hôpital siko mutu abongo so likambo ezwi ngai akima te alela te amikata te mutu oyo yebisa sala na modération nga nazaki naza na zemi soka na bise kaka maman na koti hôpital ça ne va pas mbangu ye wana ye na boti ye wana ye soka na benge maman ne naza boye mwana ayoki bien te to koti hôpital mbangu ye wana ye siko mutu abongo so likambo ezwinga bino bo canaliser émotion na ye ngai nde naza boye na bandeko na nga oso likambo ekomeli bango babengi nga mbala mona kei na ba camarade na nga oso likambo ekomeli bango mbala mona kei mutu abongo soki likambo ezwi nga to nga likambo ezwi bango bomoni biso tozolela bino bokamwango voilà balie o batu batisaka e rapprochera batu so bino bona no ba inhumain na ba famille na no bolingana raté c'est votre problème mais laissez les gens faire leur deuil même quand on a contexte ya olobake azali mwana na yete etali yote très bien ezali kambu ya famille ya batu bazolela mwana na bango amibwaka mama na tikali osala video te alobi ngai ndenge naza boye nakufeli mwana boya boya osimba nga non azolela kaka ye moko na maloba na ye mwana nanga akomisala mabe mwana nanga yakei na osona na nani etc batu baye na matanga bazo témoigner lisu na ye moko akei batu babimisi na commentaire abota bana misatu bana nyoso bakufa abota bana 7 bana nyoso bakufa bino boye baka bavia batu koleka batu ngai yo na vana na internet na oki na bota na sango ngai yo na vana na internet mwana nga alaka na papa te ngai na vana na internet na bota na tata mobimba ngai na vana na internet na oki papa ya biso azaki alcoolique akufa parce que azaka ivrogne papa na nga za envie amela masanga te vraiment c'est-à-dire na internet na réseaux sociaux tokoyoka nyonso ya vie ya batu bino boyebaka ba vie ya batu bino boyebi ba vie ya batu ngai na yoka mutu asala mwa autaka poto asali mwana nga laete elenga bilamba nga na bana internet mwana nga zaye na 3 mois ye asali nga laete ya wapi laete ezaka mwasi aza na zemi na banda pena na internet te nga na internet na mwana si abotama je vous dis sur internet on entend des choses bev abimana papa mwa mukolo na poto papa na biso babeba na yesu pour na $100 soki eloko nini ba video ya bev eza bakobimisa c'est-à-dire na internet oyo okoki kozala surpris existence na samoki bato bako créer lo ba problème bato bako inventer lo ba histoire mais tout ça na ta demeure neti boye jo ba lo ba ke papa abiso akufa nga zena ndako na olia jo ba ben na obunda na hotel na wela mobile ya bato na zena ndako na mobile na nga tozolia chance ezalata ke tobobeta liso moto eza normal mais mutu avandi na mabele azolela mwana ata kutu humanisme motema ya bomoto bazwi balongoli biso bazwi bakiti yango esika mosusu oza inhumain modèle wana okabola ta mawa te très bien ngai na annoncé nakufeli grand-père nanga kana ba mars awa so na ba février mutu tanga ya poser nga a présenter nga condoléance atuni grand-père côté tata to côté maman non tout de suite d'abord mutu yebi si on a perdre un être cher yo réflexe na weza nini mes condoléances d'abord réflexe ya mutu ya humain ya normal eza nakaboli no mawa peu importe si yo za no ko so za kuta eteli biso te na présenter no ba condoléances na ndeko parce que na ba famille na biso nde tozala kawa
toza na ba affinité auto créer que oyo biso na Afrique to yebi cousin te to yebi cousine te to yebi mona ndeko te voilà biso yebi kaka famille un point intrigue donc et puis matanga ngo bomona ke batu nyonso ba na kiti ka yenda va na se yende batu nyonso ba oyo lelisa noko awuti na hôpital alobi ba comédien bo sunga moindo bo lelisa e mono akufa za mwana ya actrice lokola bino aza mwana ya comédien lokola bino ba yebi biso te mama ya mwana na za so nani na munoko ya noko azaki na hôpital mwana ya moindo nzoka biso to ko bota na mukilio na ba famille na biso mais muto ayebi famille na biso koleka yebi biso azali nga yoka kenga na kola na famille mo ba bokola ngande kuna na yekolo lo ba français famille wana ba zwanga kaka donc bongo ka ba yo bokola ngande kuna na yekolo lo ba français papa papa donc bino bozana bino na facilité ko ternir ba réputation ya bato mais to tala kata isika isa passi. Merci beaucoup la coach de Merniangi. Si ma ça la vidéo on a pas tendresse à cette vidéo si koloba à koloba tout moni leki ya mama Moindo aye ko sala vidéo pour lobake fi wana comme tendresse libinga tellement ye ayebi famille na biso mamba lobi tokene musika grande sœur na ye Anelka Ballon d'Or aye conseil la biso révélation sur nani aza vraiment maman ya Berdifa a clip a plus loin la kisi biso na photo ya papa ya Berdifa okufi c'est là 2 mois déjà papa tiré biso que lumia soza même moral nanga itela biso vidéo oyo ya Anelka Ballon d'Or après tous on a pas tout pour que tout décortiquer vraiment vidéo oyo. Merci beaucoup Lumia. Koye sabino ke o akufi aza petit frère nanga propre mwana papa nanga ata batu bakoyamba la sima bo partager ngaka vidéo na ngai o akufi so botali bilongi na biso botali elongi ya tata nanga o aza wana bokomona make mwana na ye comme ça babimisa sikoyo grande sœur ya mama Moindo na mobali o abotaki mwana o aza wana. Ya mwana explication na ba bandiko. Mama Nelka akufi na kin bien libanda kin. Akufi na Angola. Abela ki? Ouais. Oh. Bakambe bi mangwe belé. Nous mo boye internet ndezala. Mambo bi me belé. Parce que liboso abelaka mama oyinda benga papa biso tanga zaki na envie akita kin. Papa son ta saisa ki. Après quand a bongi azongi Angola même na ne bemba papa biso bia moya kite za kite bazaki tuna na Angola na bande connexion parce que toujours consoler mère na biso na privé parce que le ça parce que tant on mona ba vidéo wana tant ko mona ba vidéo obino bo saila parce que yemoko oya lobate muto lobele pete alors etika la bongo ke Moindo abotate. Non, mais loko na kotika monte. Et loko vraiment non bo beti libanda. Merci. Bo beti libanda et loko na kotika ngo na bi vraiment ke na tika ngote parce que nous a vraiment kimiate. So na tika ki on ngena za kimiate. Moindo abota na papa nanga. Mwana Moindo ana baleki ana bayaya déjà ngamone na vana zano yaya na ye ya makila nyo seza ya lobata batu nyo baka ko présenter bande ko na bango te non mais sabino après bossa ba dimanche pour nini boye pour nini kongola zanga mawa pour nini mutu nyonso oyo aza na motema bo mama mutu nyonso ayebi pasi soki atali video wana azoyoka pasi mutu te totika motema mabe tosunga ma Moindo na place toluka tochuba ye likonga toluka kufa toluka sa soki nini ekoportele bino nini. Surtout ça na ba haine. Botali quand même que na vie ba maman oyo vraiment ba o bana mitema.
Mutu oazolela mwana ndeko na ye na mutu oazolela mwana na ye propre elelelezaka différent. Elelelezaka différent bino moko bomona nanu ke baya kopesa ye sango biso tout omoni na internet. Bayo pesa mutu sango azalaki na libaya. Non, Maïtabino après s'il vous plaît. Bayo pesa mutu sango azalaki na libaya na liputa. Après mutu aye ko kata bilamba nyonso wana mwana nete tango mutu azobimisa ba propos ke akolala na soso akolala na bambwa. Est-ce que na bibembe ya ba mwana bandeko na bino boko bimisa maloba bongo okolela na yo mais ozana oyeba maloba nini oloba o déborder te mais ya mwana no moko propre donc okokla bota non ndengo linga bibeta mutu mais biso. Voilà, merci beaucoup, Lumia, la coach, au télévidéo, il y a Anelka Ballon d'Or. En tout cas, est-ce que vous avez la moisson kati? Tu vas imaginer nyonso. Mais on se poser la question. Intérêt à la famille aux alanini, côté que matange na makolo ya maman oyo aboti Berdifa, mais ba ke roleta on kaka mama moyindo. Déjà balobaki nanga ke aboti na njili quartier 7. Abota na njili quartier 7 et tout ça. Moto a betela nga liso na romona pe na commentaire. Malgré qu'il y avait quelques confirmations inbox, Marie Kabandeko babimi pour kozala bazena ndeko na ba mwa botama akufa. Il a récupéré ki mwana na bébé. Mokimo mebi kaka za mwana na ye. Voilà. Siko loko ya abota te. Kwa assumer de manière officielle que moi na wana kekeye abota te mwana na zaki a été pendant que moi na kufi et ko choqué yango peut-être ba décider ki ko garder vérité. Peut-être que bon se sentir gêné que moi na kufi moi na morgue ya zolela moi no ya bokola ki me ba obimisa ka c'est moi na nete. Moi je me disais ça. Maintenant on a moni vidéo ya Nel Ballon d'Or, j'ai dit mais ce monde, mais Seigneur, l'humain est mauvais. L'humain est sans cœur. Donc Berdifa a zappé na bandeko. A zappé na famille. Tala ndeko ne Anel Ballon d'Or abima lobi. Berdifa ndenga za mwana ya marâtre na ngai. Atali ku te bombando ekoka ko exister entre maman Moindo na maman na bango. Très bien. Ay ko assumer nga lobi papa na biso kuto aboti biso mibale yeyo. Auti ko kufa de cela 2 mois. Berdifa za ndeko nanga. Ndenga za na maman Moindo akoka ata komisala mabe akomi boma. Ba vidéo pe mwana ne moko oya bota kaka ye wana. Comment est-ce que mutako la mukana tongo pour inventer histoire moi modèle. Na famille eza choquée. Bino mo boyebi na Afrique neza ka des fois ba demi frère na ba demi sœur ba yoka na raté. Mozo na demi sœur abimi, demi sœur ayo ko laver honneur ya mémoire ya ndeko na ye. Très bien. Berdifa za envie ko linga muta se moquer na Moindo te. Ba yeko bima. Ayeko confirmer. Likambo somo modèle. Au fait biso to ka somo likambo te tondeni. Somo to ka ebale. Mo za somo ti. Tala ndenga zo fongola misu munoko kwa kolo. C'est des bateaux à la limite. Les gens n'ont pas de limite. Te basa ba kacher ba na ba limite te ba banga suma kambote. Non mais ça c'est un envoûtement. Très bien. C'est inhumain, c'est être sans cœur. C'est anormal que yo osa na cerveau en place, osa mutu normal. Et mutu na kombo na tambola na kombo nga tata moi sibisalo. Comment est-ce que famille on est tigre moi sur na tambola na identité na bango? Très bien. Parce que mutu so ko détruire batu délibérément boy. Obi que fille on a sa finga même ebembe ya mwana ya muchopi na kama ande muchopi akana courage ya so na mutafingi mwana ne wa kufi ebembe ya mwana ne akufi. Il y a une matière pour faire la vidéo. Et sur internet, et puis ça te donne une nausée incroyable quoi. Tel un niveau de bêtise. Aux hommes on a famille on les a choqués. Nathalie vidéo à Nel Ballon d'Or, j'ai dit bon.
Donc moi si peu importe mon tazako leka azako lela plutôt on s'en fout. Ndeko na moi c'est le qui na moi a confirmé biso que ça bwana na même si c'était pas important pour moi. Mais si bana ya mbanda moi si mususu atalite po loba etalingate to ebite climat ni ezaka du vivant de leur père relation ni bazaka na maman Moindo mais quand même abi moi si wana za choqué tata na biso ye auto kufa de cela 2 mois mais pour nani bato internet ba na limite TTK. Pourquoi les gens de l'internet sont sans cœur, sont inhumains, se comportent comme des animaux, comme des bêtes sauvages? On se croirait à la savane. C'est pas possible qu'un humain puisse se comporter comme ça. C'est d'une sauvagerie incroyable. On dit Satananda zotambu sarabiswa na mokili assez. Satana zotambu sabatu. Teka. Le diable utilise des gens pour se rendre compte dans le thé. Teka Satana zo utiliser batou, Satana zo utiliser batou. Batou sou baza canal ya mabe na communauté. C'est tout sauf normal. Voilà, c'est tout sauf normal. Tout est plus loin. Ce que ça dit que mon sous abima qui dit sous en tout non et comme il m'a aventure mbanda ayoko bima ou ya mbanda ma moindo. Tout ça non pembe parce que makambo comme grave ya ndeko tendresse tout moni mbanda ma moindo za maman ballon d'or qu'on se le dise. Abimi alubi a confirmé les biso que moi na wana berdifa aza mona ya mama moindo lumia Christian tira biso vidéo ya mbanda ya mama moindo puis to songa na plateau pour que tout ta ko solo vraiment makambo vraiment ya moindo oye be information c'est bandeliti kino suka ngai berdifa azali mona nanga na fanda kinena ndako pana ngai mobali ya botina moindo mobali ya botina nga papa ya bana nga ye wana papa ya berdifa ala kis papa ya berdifa la kisanga iteke mama ya berdifa za la suki côté nini na yebite ala kisanga yi moindo mama ya berdifa o aboti berdifa ngai mutu mama ya bana 4 berdifa le kwa 5e ya liboso ye afandi wa o mwana na ngale ka berdifa eza ye wana fandi wana. Tous ceux a besoin de informations. Luka otu na moto ayebi histoire mado po apeso li solo. Kolinga koloba n'importe quoi te obozo loba bo pesa ba aja lokuta boloba o eza lokuta bolinga kosala mote eza mabe. Mais to pesi o conseil. E ko yela yo oyebi mote. Bato ba otinda yo yebisa bango batindo sute. Loba ke botinda nga lisusu te. Papa ibotinda nga ezesika bakota kate. Mama sepela beta maboko. Papa est berdifa tout le 4 avril. Azan sama belé. Parce que yo moto yebi histoire ya berdifa. Bongama ko yo ko betela histoire ya berdifa, o ko luka papa ya berdifa, to ko luka mama ya berdifa, po o betela biso histoire ya berdifa bien obsto yebi eza ya ngote ondo yebi obsto zo information malamu. Asuki na ngabongo. Voilà, merci beaucoup de Merniang la coach la hôtel vidéo yambanda au coup de azapé censé ter le canal télévision pour loba mais il y a lobby to lobby ça baba na biso internet ezangi ka to soigner ça baba mi balé ba soigner to soigner ça doit kufa matoi po mutema bato ekito si en tant que lo bon esalamité muto sepela zate timbanda bimi atali ku tutele mususu alobi ya berdifa yeyo les qui a berdifa yeyo c'est-à-dire mama moindo ye kuna nanda kwa boti yaya mama moindo boti berdifa papa zongi nanda kwa ke bota suleki quand ndenge za raso sanwa bongo nanda kwa kera ba dégâts atali même pas dégâts we ko créer bi berdifa za mwana oyo akoli nanda kuni abi mobali na ye de son vivant alakisa quand même mama berdifa mutu suta alakisa moindo très bien. Parce que papa on a maman moindo ba iba mwana na maternité ba ye na ye ba décider ba ko sa kasa ya bango. Je vois. Mwana wana kokani na anelka ba na batre. Voilà. Mwana wana kokani na mama moindo na ebite mbanda akoluka ya kokosa pona nini. Otala miso mama moindo otala miso berdifa. Na ebite. Y a pas match, y a pas photo. Si bolobi si mbanda ya ko témoigner pona mbanda na ye.
Si tu commis quand na niveau au fait, il manquait plus que ça. Et bon kimbanda lobby. Bon na likambo tisuka. Très bien. Yefola kisa. Yefoa mona. Siko yo groupe ango bazaki na banani aloba ki ba voice ekobima. Abimisa ba voice ya makambo yaki na groupe. Abima ko témoigner nani ayela ki bango lisolo parce que yo ozui lisolo o ekobeta ngo na affirmation. Voilà. Il faut en a source information. Très bien. Nani azalaki source information na opposé information wapi et pas nani. Alobi na yo quoi. Si au point où ba comédien ba komo mabatu mabe. Comédien bi mabe point nini yo comédien collègue dans le théâtre a koufeli mwana. Au sali groupe cotisé. Boy ba famille africaine ndenge ezalaka. Po boyoki ke mwana zaya moyindo te bo panzi groupe. Po boyoki ke mwana zaya moyindo te tata wana intérêt ne ozani na kezo mwana boti na moyindo libanda o azaya yeta za imaginez-vous hein. Alobi eza mwana ndeko moyindo atika ya bokola. C'est-à-dire moyindo ndeko ne mwana tikele mwana na bango bokola ya famille. Papa na zui mwana na longoli kuna ke mime na ndaku na ya libala et pas mbanda ya moyindo. Mwana waza ki mwana ya leka moyindo est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique, c'est bête même la réflexion. Il n'y a aucun sens. Au Gabon, il y a no sense. Ça ne s'explique pas. C'était peut-être une histoire inventée, montée de toutes pièces dans l'intention de nuire et de nuire délibérément. To soukapi na communauté o. To kenango tiwapi. Timbanda eko témoigner. Famille o loko abidon bolobi. Bo kenango tina souka, bo sala nanu. Bo sala nanu parce que ba fille ba o karaté. Ah trop belle vie autant maté. Était belle vie ndatinda ba kangisa ba. Oh. Yo ko koti komba belle vie ndeni. Non par rapport à ça. Ouais exemple ko tu ndenge ni. Et comment non belle vie. Moi inquiétude ndenge za ke ya sa communicatrice ya sila. Voilà. Tango bayaka kozwa komaita ba mama milo ba mama mikolo nyonso ba top na ba miniature po ba ko finga pona ba garde na bango epola. Siko ba fani ya sila ba se sentir ndenge nini. Tango bazo mona ke mutaza communicatrice ya sila causer ba dégâts boy na famille ba ko faire moi na bango. Bazo continuer aux accords fier ba communicatrice na bango. O ezali kama Sony. O ezali kamba Sony tout le monde a si la télé mana bango kangana bomba photo si azata présence d'esprit au bengeta ko ebisaye ake asa vidéo asenga pardon na famille wana vraiment asenga sous pardonner ba kangena voilà ake ko prouver loko ya ko confirmer l'énergie ba leki na chaîne ya Nouchka télévision chaîne ezo causer ba dégâts na communauté et si ka ba comédie ba au sambwa Nouchka télévision une très mauvaise chaîne très bien. Chez nous, ils ont détruire les comédiens à niveau sakana teti ba détruire mon way. Au soit disant tant abandé ko lela azolo batika ko kapasi ya robota te. Yo ozo expression ya muntu azolo batanga azolela. Est-ce que tant azolo lela contrôler ba parole na? Peut-être azalo ça ba lapsus, a ça ba erreur. Siko batona nyonso ba bimi ba yo kabeleka mwana ka po alela bien. Si comme maman n'est maman garçon a koufa. N'est bisio likambo yo epesi vertige, epesi on tout passi et choqué et blessé. Mais au moins ba comédien mususu, ba ozana courage ya ça ba remarque débile, ba ozana courage ya kwa koloba, ba ozana courage ya ça be mission pour entretenir ba conflit zanga mutuna makolo pour ba ko kozwa ba rôle, mais ba yo vanda te pour ça mission ba loba nae. Comme oyindo wa azolela mwana bangote. Ndeko na bangote. Collègue na bango. Le quoi to pesara limite na makambo to tolérer ba bêtise nyonso résultat na yango. Le quoi ba na ba appui eza ba fan ya ba comédien mususu. Résultat na yango yo. Voilà, merci beaucoup résultat yango yo to ke no ngamba machine. Merci na yo. Parce que oye quand même pour soulager moi si le rôle yo abotaki. Très bien. Parce que tu as évité à quoi va ressembler l'attitude de maman Moïndo tant qu'on a aussi sa matanga, tant qu'on a mon ma vidéo ou nyos. À quoi coûte un tendance à kangata mine na zolo. Parce qu'à perdre au hasard qu'il voit nyos son aïe. Mais malheureusement, la communauté on doit comprendre en honte. Voilà, malheureusement, la communauté, on doit comprendre. Tout qui m'a donné ma machine, tout ça sport publicitaire parce que ta communauté na souka et puis tout au sol la masolom sous Merci.
Kinshasa. Pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Voilà, nous sommes de retour à plateau Nabiso, moi, Masolo Oyo par rapport à l'Iwa et à Ndeko Rafin Tumba. Mais apparemment, les journalistes vont comprendre que les Ndeko Tendresse Diminga. Là, Atali Rafin Tumba, c'est Mouto Ndeko Finga Bato trop na télévision. À l'oba n'importe quoi pour le matin à Bato. Mais là, le matin à Mamouindo, à Yesusko, l'oba n'importe quoi. Apparemment, il y a terminé le matin à Rafin Tumba. Ah, pour Nika Rafin, Angelica Koufakit. Makini si akufakiti bazu baliwe belé pour que bateyama ele mususu batu mususu ba oteyama soki makamu mususu komeli ba omona ba vina ba bato belé ba oteyama ka ale mususu likambo komeli yemo na vina to so likambo zui membre ya famille na parce que soki baliwe ilanda ni kutu ya bandeko ba panzisa makini si azana rando na mutu te na internet bakota sa mabele ozomona très bien Angelica kutu azara na chance tango ya zo okufa famille na et linga qui couba buzz té autour à matanga ba récupérer matanga na bango passer mam na bona ndenge na bango pour kuna ndeko na bona honneur baza ko lo ba biso toza famille ya bongo te yende mutapona ba bloka za au sala wana biso to famille ya bongo te ozomona bazu ba occasion je te dis tu penses que toté à mapeka na matanga non tu penses que ba conséquences c'est comme la ba batu mususu na ba film na ba théâtre même na vie na biso au quotidien comme ça c'est juste le choix qu'elles ont fait malheureusement soki kutu liwe te bango to kasinga na émission to ça l'été bango o to ça on pour bandeko mususu o ba kolinga ko commettre la même erreur ba tomber tout simplement. Merci beaucoup de Merniangi. Décision nini oyo famille ezui par rapport ya makambo nyonso. Oui, ba lobi ba okena ngoti na suka ba oluka ba kangisa il faut prouver mambo a lobi to za total resté OK wapi. Voilà. Ole ba se concentrer na matanga na bango. Au point où ba to ba comment oloba que bazo cotisation ba théâtre traité parce que ba c'est ba insulter mémoire à moi na bango. Alors, les gens ont raison. Les gens ont raison. Les autres cotisations théâtre et outil Kinshasa et qui bazon na monter mani. Vraiment. Bazon ndeni mo e fingi si moi na bango. Maman il a trouvé cette vidéo taloba. Bokangisa ngambo on a kunda moi nanga. C'est les gens qui font des vidéos pour dire to kunto sungaya kunda moi na actrice comédienne. Moi on peut bozo ka papa mon auto ku faire de cela 2 mois. Monter mani ni bazana. Malheureusement. Voilà, merci beaucoup de Merniangi la coach. Nous sommes vers la fin. Et à Masso Nabiso de Merniangi. Si vous avez un conseil, moi, je produire na maman si la par rapport à la communicatrice, na ba communicateur, ni nous ba ko défendre na télévision, ba sotis, ba boba. Na conseil on peut ça si la té. OK. Aloba ba gérer bangote. Gérer bangote. Mais na sur amoni ndeni ba fingeli Jean-Paul. Na sur amoni ndeni ba finga abato. Avant qu'on a sa conseil face à constat que les cambo et ça à l'instant vidéo ni ça maki na sûr que bateau pour biso ba vidéo comme biso parce que boni bateau ba communiquer rapport na même ça azu ba lien allez so cheka bano penza ya internet
parce que bon ba boya pour ça bato na ba remarque pour peut-être bato ba za ben poli ba finga na habité parce que soka zaki ko peser nde héros mwana mwasi wana sengi chaîne wana et retirer vidéo très bien nde héros yo chaîne wana retirer vidéo wana na YouTube et puis na moment au biso to loba nde héros yo abengi mwana na sa vidéo asinga pardon pour na mona que même mukolo chaîne wana za rempli d'immoralité ti siko vidéo za kawana journaliste wana za rempli d'immoralité ti siko vidéo wana za kawana on appelle ça si la conseil. Voilà, merci beaucoup. Combien de mots avant ouais. Ok, merci beaucoup. Ce qui est tendresse de bingana émission sali par rapport à agissement et la réaction. Et ce qui chose, la chose ni. Est-ce que chose en gros besoin qui t'en ok là? Où sont les fruits? Est-ce que fruits en gros besoin qui t'en ok là? Azal le loko ezala kututa obatika la okanisa kokela. Balongi ba fruits, balongi ba chose ba tisko nyamaka, sanga za nyamani. Ye azal loko batika la okanisa kokela te. Baza ni kampote. Cause n'habite so ozolinga, n'habite so to bengi to pese exemple ni. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vers la fin. Yamaso Nabiso pour nous confirmer binoso encore. Nganamo na mona njil na ebindeko. Berdifa très bien, maître Berdifa personnellement ou te kotika biso mamu indo na ebi ou jouer trop à l'époque là tout ça sport et pas mettre Singa na quartier neuf na Lulengo. Tout ça kana Berdifa bango bazaki na sima na biso dans live surtout longwe les 5 forces du kung fu bango ba remplacer biso donc aza mwana ya mama moyindo donc ngala benga maître Jano Kachama awa na émission au bout de ko boyo kaime malheureusement azana musala donc na émission mususu bo mona ke to benga ba mettre tout njil pour que tu expliquer bino ndeko Berdifa bien tendresse di binga mega ko changer et magamufu était yo donc famille Bota Paris maman de mère Nyangi la coach ce que c'est un message clair pour lancer bandeko tout et puis dédicace to ka bona biso na yo là on sonne na lobby azeloko bakanisa ko kelate ba tu ba comprendre te na olingana poser ba tu question peut-être phrase n'engé ko choquer voilà pour des fois on peut ça par exemple comme des métaphores les gens prennent ça au premier degré sans réfléchir à ce que je dis avant de sortir mes propos de leur contexte posez-vous une question et le royer fiona salito bengangoni parce que si on retrouve combo ye loko yoko bengango bomona ke mutamto pesa ngo combo et loko ya salito bengangoni très bien so ko zui combo nango ou comprendre réponse nanga tant on peut ozoater ou comprendre pas la réponse nanga bobi réseaux sociaux ont détruit ma vie et détruit ma famille mais tous à la canal ya mabete ceux qui tobando soit na bato baza makasi baza en bonne santé mais tout respecter ta bawe très bien non se rappeler que ndeko moi simoko altemara makini 600 ko barazara na mbeto hôpital mais tant ayo yo ka makini ça kufi pendant que ya bando c'est makini si émission à l'occasion de rien à regretter parce que des fois bo ça émission bozo attaquer bango ebita ze sikanini OK ebita anitani mais malheureusement au fait na communauté yo ce qui bible était ibinoté ce qui baliwa était ibinoté ils ont sonné le côté ibinoté et comme il a subir réalité à vie bo vivre ba conséquences mais bo ta l'accord ya rafine tumba et na morgue azara muninga bato belé mais les gens sont passés à autre chose après polémique au bakriaki merci ici merci beaucoup to comme nous suka émission pe ici liga awa bozo maele bozo conseil ndeka tout le kili koleza na liba faut présenter quand même condoléances voilà na maman Moindo tozo lela nae voilà tozo lela na famille na bango voilà tozo zela programme na Kinshasa pour te bande ndo assister très bien tozo kabula mawana bango très bien bande ko ba panzisa ngo to bande ko ba cameraman tango bokoluka bokena famille wana pona matanga bo bana ochaka ba caméra te po bango bana o répondre à la question ba matanga bo mona ki vidéo ya zoba wana esaki bino ni tango bo mona ki vidéo ya bolole wana esaki bino ni tango mona ki vidéo ya mwasi wana zanga cerveau esaki ni baza matanga balela mwana bango très bien bo profiter te bo zo belema otia na temps fort bo mettre miniature et ko mambo kiliki bo mitia na place na bango s'il vous plaît Abraham Lumia Chefté Boyoki déjà sur Boki Matanga Boki notre micro donc voilà merci beaucoup à l'équipe Mobimba ya Da Production Tonton Bev
Mombaya, Christian Lumia, Credo Créa, Abraham, Georges, donc Claudie, bango tout, donc on a la bino trop, tout comme na suka. Bye 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 bye. Oh Yahweh kumama, oh Yahweh kumama na Yahweh, elombe Yahweh kumama, libanga na